à celui qui est derrière la caméra pour nous donner les images que vous aimez bien. Merci. Je dis chaque fois, je dis bonjour toujours à mes partenaires, à moi, au bas soutenir toujours pour notre émission bien parce que ta émission pour ça, nous sommes toujours là pour vous satisfaire. On te déjà na ba dédicace na biso na ba un peu private, private ba biso un peu moins quoi. Merci à Papine Zola Meso, Rokamies les mignons garçons na Milouze, Gabi Panzo, Jacques Bonja en Allemagne. On a babi Jacques Bonja, grand prêtre en Allemagne. Je te dis un grand merci, un bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois pour vous Tendresse Dibinga. Moi, c'est Moulouba. Lelo na mbebi no na mkona lelo. Bonjour Tendresse Dibinga. Bonjour Vanessa. Wota mulubo ke lengi yo kanzo titonda. Tant na lo babo mbala mona la canona la patronne la canona moi mkile mangengi na ye. Nanga bengi ka mimi hérite donc ton mon abonné à question mon abino bandeko nanga vraiment la santé on a pembo on a goût en tout cas n'a profité un peu c'est comme maman moulou mbote la patronne aussi mbote place aux allées voilà bonne santé qui toko c'est Tendresse Dibinga mwana moulou ba loketo pété mbisa ko mtala kasiko simba te bon nanga bodundango kande to lingela to yo sula mamba zaire après anniversaire na eu les cadeaux malgré babi Tendresse Dibinga a ben sene batuto pone batako pone eh na Facebook na peut-être place wa mona kazaki na le temps nda ya kiti wa mona kina le tanta yene te malgré la canon na boye ne ko ya abi okuna zaka ba ya maduna ba madu batonda ko ye aleni mukia yo sani mais fête nanga ezaki na réception mais fête net aussi on a fin du mois parce qu'on doit clôturer septembre quoi parce que Botama le 5 septembre. Dans le 5 septembre, ils ont des jours, ça serait na Botama, mais na si ça anniversaire, moi on a bongoté, on a sa réception, bah tout bas rataki, bah aux alamayos aux alakiti. Et les cas vraiment canon ma case. Tendresse, toko ta maman na chute, il y a Masona Biso, il y a Lelo, Tendresse Dibinga, succès oyo, makambo yo, kala nous a qui wapi. Babi laissez le temps au temps. Ngana bandi mamba TV kala depuis 1995. Maintenant moment nzamba ko élever nga. Donc ils ba sacrifice tout ça ko sala, ozo se sacrifier makamo boy. Ezaki temps nzambe. Tant que toi la nzambe télé mara tout temps nzamba tsaka lo boko na eza muto longola ti. Maintenant za moment nanga ata basa ndeni bana loko esimba te. Baza le lobote lo mokili ndimi ba ko se mokili trop. Voilà. Atusu babino buzz Tendresse à buzz à zui succès ainsi macarine mon konzi ko finga yango zui succès aux akino bote ba yeba ki o même pas coûte eh c'est batala ba côté internet ndesika oyo muto be loko wana c'est que ya côté internet c'est ba problème wana bisonga vim te manga internet za gérer comme tox na bande internet tongo et puis ba baratenga internet c'est la sirène na bande télévision kala nga c'est présenter télé matin pendant 6 mois na antenne A nga Tendresse donc ba TV za ko la lo mona bandango kala ezelo kwa sikate za nini laissez le temps au temps nga mwana botangi kombo lika kwa mundele pana nga aze lo côté yende ko ka beza matanga na linga ko la kisaete biso libote ya maître Mbata toza famille ya Marine Samute o a publié ki cornaye pour luka ba base biso do bongote et puis na famille ya Mbata il y a des fofolles comme Tendresse la sirène na vrai fofolle puis na makasi puis na intellectuel de faire que ne bon pour la que tout le monde a sakana et puis de na promène na batuke moi na wana na rozong c'est na forêt après na kati na cité na ville azana rage ba banane sil bitabesili na minute Vanessa wa chroniqueuse entre nous est-ce que ma solo moi ne beta matin donc ça veut dire qu'il fallait pas côté mambo à côté qui donc famille toi famille à côté té yango esili bongo et puis aller loko sala té et ko ndimise na mokili exacté ngaso Alexis de quoi je suis capable nazali couturière nazali chroniqueuse nazali actrice comédienne et puis na moi na botaka ngako créer base te na comme na zemi o meye pas comme na zemi kala tazo bota ya eza ba base à cause que ba député à cause que na côté France à comme finalement moi ça ba na profiter na pesa mbote chroniqueuse za na poto comme ne kiminga asa pe musane bien na sepela na za na batatu na mabeli boye ndeko nanga moi si on a comme kiminga ko maman comme nani
ndeko na biso chroniqueuse na biso azana poto oyo comme de la bagine a finga bien azoya poto aba tatu awa azara Grâce Mbizi attaquer Grâce Mbizi nazoya mais Grâce Mbizi ça y a timbela que bonjour bonjour a timbela qui est déjà que non a koyate parce que na mkanda batso comme ba kanga na immigration mais azaki na Algérie non il y a vana na yo on est des sentiments akina betara tout net betanza ko na bebet net tout place mon bouye tout ce ko sa bato déjà bana poto se batimbeli ba bi yo azoluka base na sa musala na mais tandis ninga za zemi c'est pas la tana bola mon ninga abota ton ndima matrice c'est zika e kala ya obota lelo ye akena iba ba maman maternité boza mayele pour moi na kapela ba maternité ibe ba bato akapaba ba sa yelo ko wana boza le veiller bo fongola miso ba moziki na bo fongola miso bamoziki na yo bafongola misu lelo te kolobela sujet mo très important par rapport ya ba comédien ba chroniqueur de ba escroquer basi ya poto na ba chroniqueuse na ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ba comédien na ba comédien et puis les filles quinoises oui et les quinois bango tout en général bazo ko escroquer toke côté à point ya ke bato poto au mona ke mutu mo cha espoir pa na ya sele ba dépense pas décevoir yo zo ba problème anande tout d'abord on a le baki déjà na professionnel pesa vient nga Yves Malou qui chasse makambo mbote belé ce que vous allez parce que autres tika petit na hoté ndeko noté famille na haute tendresse la sirène aux ana tout le temps aux homona toke na mire à la tendresse la sirène bozo ba vidéo pour nous partager pour nous roter ya bandeko au moninga moi ça me fait très mal hein na supporter trop de bêtises na bengi bandeko mi bana c'est mon botika vi bo solo za malamu te c'est pas bien basi ya poto baza bandeko na ela bana basi basi ya poto baza bandeko na biso c'est pas gentil tout ça la bango mabe ndenge ozabo est-ce que ko ngambali ko ngambala mamu jamais impossible. C'est pratiquement impossible. Les gens tous ont peu de bandeko et tous les bandés à mboka. Tous ont bazé bandeko parce que bazé zérois et puis bazé congolais. Aux hommes, tout ça bon ma bête. Bango bazawa, misala bango balinga mibali abato ba marié. Tela mutu ça basalaka. Fille quinoise, fille comédienne, fille chroniqueuse, surtout bango comédienne et ba chroniqueuse. Tout la fille quinoise mamuké pour bazara na moi complexe muké. Ba wana baza sans complexe babi tula wana même ça basalaka atela boy on est bakomi wata ba to so bati artiste était bakomi wata les bogards exemple wata les bogards allez mbala moko ateli wata les peni akena profil France a cliquer bon mbala moko asali allo bébé yo kana allo bébé wa déjà moi na moi ça va avance mon papa on compte allo bébé télé fais pas ça allez gana TV na ko profiter na sima libanga elle soit na bula bongo au moins il y a bengi mambala ba appel vidéo atiki ma belle épolélé na messenger ti asa la bongo déjà que na pas maman Chibola na Gambela Machipone maman na kata makasa boy azana makasa na sela rabatu ba fi ba travail pour la domination azuli kasa tient le lem attention le kasa o tient le lemo ti so sona mobile abatu tout d'accord mobile pa ko ya awa to mobile ya awa boko mo bimana ko boko na zemi lokuta pour est-ce que mobile ko na ko bota na Afrique te fona bota na France mobile ça d'accord non parce que déjà maman Chibola travaille déjà le lemo na likasa et ce qui était ba fi comédienne chroniqueuse ba comment que na ba flat ba ça va $20 na ba numéro de téléphone na bango ceux qui mon poto hier aza logé allez bato à réception ba gérant ba benga bango pour na sida ba pese balé tant ça déjà bango pas maman Chibola pese loko déjà ko baka na libolo na biso basi abaki wana so mbala bato ka ba bibineka ma esili mbala moko to ko mosabo mbala bato sa marié mbala kuna ndako na libala kuna alingo sentir moi si na lisute au mbala moi pese mkongo ti moi si ko sima moi si so coucher na moi si na a ko utiliser préservatif OK bon si na ndako c'est pas normal pourquoi ko ça ndiko so basi pas si bon et ça qui to côté on bongo na bomba na ko bomba te bana mibali baka na repa nzamba zalaka na yo ale ba pesi bango savo ba sokoli bilongi donc ce que ilongi na zu poudre tie ako cibler ka ba basa mabala pour a cibler mo so libala tu akomi ko bana moi so mo sala moi ça continue la photo vidéo ba photo sexy donc on commence ba vivre on dominer moi aussi ceux qui ba kisa moi aussi là on créer moi ça na pimpin ce ko boy continue on publier photo yango moni comédien mo a publier maman pasteur c'est qui ko la makamba bon tu penses que même maman pasteur ko zo ko ya bon musique na ko ya bon na facilité et ça facilité c'est ça que ba travailler yango bino maman pasteur bon nga bote makana ngui na mabondeli bon nga distraction te et puis nazo fonga la bana poto na bana basi
bana basi nyonso mona chroniqueuse comédienne kinoise bazaka na mibali na bango awa kaka ndambu pe nde baza ba consciente mais mingi mingi baza inconsciente baza na mibali na bango tongo buyo tindele mbongo azo boko na mobali na ye yongo soko ngolinga mwasi il faut être célibataire baba pontaka no ba marié papa se mara trouble na ba foyer na bino na ba muziki nanga ba muziki na ba nyoka makana bana muziki nanga lemka 4 ake ko luka mbongo yo sikoyo ovandi wana baba peso mbongo teti somo na zana ngo ena muziki na mabengi ngabi na tendresse la sirène lobela ngali kambo na zoko kate mona mama na ngai mobali nanga to ngai na pasa yake azovana na foyer na sele effort mbali na ngai ko yeto na suite ko na ndako na sele effort boto mbali nanga na pesa na boto mbali nanga na pesi mukanda na robota mama na bango azeko bondi nanga boto na mwana ngai nzamba ko kanisela yo pesela ngai mukana banda toko ka pesela mwana bango mukana bali mama bokilo akeko kundula mwasi akala oyo mobali atika kana Kishasa wa abota kana ba mbali azu atie na ndaku na bango pour de peke mbali soka ye ba mobali ayako bala e basa mariage awa c'est pas normal ti basa la bongo fille wana stalambela ki mobali wana biloko à travers maman na bango moninga nyoka mindeng wana vraiment pona ni tete rosa na motema ya mawa mona mwasa ba Alexis bonne volonté yoko sala bongo lelo pozong c'est les loko wana est-ce que ça gentil vraiment lo moto zokato tika to kanga munoko ngana zana pona ko bakaka rien que la vérité et ça ndeko mo comédien mso saki buzobawa akei alingi mwana bato muke 25 ans azaka na États-Unis mwana bato futelaka ba biaka ba vacances ana Kinshasa amataka ba zonga kana ye asala mamunyosa zonga pona fi wana adedo na fier pe apesa kimbongo mwana bato akosima bato zonda kuna États-Unis na ko to vanda ngaza procédure aboya na mwasi na OK eza lokuta mwana bato na minute asalaki crise cardiaque parce que c'est l'opération motema mwana bato na minute ça état critique mwana la duchesse je ne sais pas na habité à la duchesse mote place aux ali de konanga mobali Mike oza bien mote place aux ali ozomona mama nanga na habité so yebi pas ça ka babonga salaki ah na habité nga mama bon to moni pe sur qu'il est pe na internet na biso ah c'est bon na habité nga na yebi nanga te nga na zo bandeli solo ya nga o ngai ba muziki nanga ba bengi ngai ba solo na ngai ozomona mwana bato minute c'est l'opération motema auta ko bima hôpital ya cela 2 mois passe dans motema malgré wana mobali asali mabebi aza besoin mona kaka mobali na ye siko où alors nous alingi mobali alingi te pourquoi to ko sa biloko a bongo sopo lingi mobali te ko lia pembo nzoni pe mwasi te ko lia mbongo na ete vraiment ndeko na ngai Vanessa bango bazo kipete olingi muté olia mbongo ne muta onyoko ma c'est pas gentil obiki na so basa nyoko maka muso mona osala ka 4 places au mona ko sala msala mo am tutakina ko sala ngote ma osala ngo ko ezala bien famille ya mobali ezala bien mwasi ezala bien ya bango mwasi ezala bien mais yo mobali o abusé to yo mutu o abusé c'est pas normal to bomba bango po anini nga tangi comme mutu te j'ai dit que rien que la vérité ba moziki na place bozali et puis ba sinon sur ya poto bazana bakutana na ba choc ebele bakutana ba choc ebele ya ba ebele ya makambo nga na zoloba na likambo nga na zo nga na lobi te ke za lokuta basi ya poto mingi bakutana ba déception na o ba mibali na bango ndako bazo sala oui moni souci na ezani mobali ya poto il faut la célibataire aux appels à temps au lingi pe moi sinao moi ça qui il faut la sérieuse soit ça comédienne faut la soit ça comédienne ça la sérieuse ça na CV bien soit aux alliés chroniqueuse ça la sérieuse ça la CV bien fi qui nous ndenge moko po et puis pour ma be eko maté nga lingi ti ba doit déranger ba foyer ba muziki na ngai lo nga zo telema yango wana Tendresse Dibinga et puis maman pardon s'il vous plaît et puis ba muziki na nga désormais bon linga mi ba na bino ba ya vacances sans binoté parce que maman Tibola sa baby si bande ko ebele ba comédienne ba chroniqueuse ba fille kinoise ebele ba binzela maman Tibola botika bango ba bango mokoté ceux qui ba wana binoté ba vanda ba luka nini awa tela moko ba pese ke mbonga soma lopangu ay ko soma lopangu te ay ko bala mwasi abali mwasi awawa azui mwasi ngo pa pese tunda mambongo kasi mobala poto marié moko boit ale ay ko bala mwana mwasi azui mwana mwasi pese sumbongo akene nzela Turquie makolo ko makuna et puis mwana mwasi ba dozo ko ta Turquie te tango kisi mozikira ngo te en passe ko ta Turquie te ozaka déjà ex mobali wana libale ceci-là obota na obana na mbali pe mususu c'est pas la peine que pas machi bola c'est musiquement ba c'est ba zigzag no ka simba mama bola mitu aza na pouvoir te parce que dénoncer déjà donc c'est pas la peine ba musique nanga bo pesa panzela ba ya te du ba ya na bino na bino Tendresse Dibinga et l'autre question mon na posé ça pas si vraiment et d'après réel parce que mingi basi ya poto na bayaka mingi
kozwa mibali ya kini ezalaka nini esalaka bon parce que mibali mpe ya poto balinga mpe kovanda kimia te o mwasi na ngai kami te todivorce o mwasi na ngai mingi elinga kosatisfaire nga te fo nazwa mwasi ya kini mpo asalanga plaisir mibali basi pa ya poto c'est toujours même ok mibali ya poto bazwa bango considération te yango balinga mibali ya kini eloni esalaka oyo esalaka bongo natunaki mpe moziki na ngai ebisinga bila sirène mibali ya poto baza baescro balingi trop délire bazwaka bino bafille quinoise ou comédienne ou chroniqueuse soki mobali aza marié azwi yo mpo na koya kosaka na oza distraction na ye mpo na poto kuna mwasi ya distraction ezalaka te yango baya kosa badélire na bango awa tendresse nyoko oza boye moziki na nga na mwasi omoni nga naza boye na bien mais mobali na ngai okomona ye tout le temps en ligne asalaka nini na kati na ligne wana chérie d'or oh non je cause un peu tu causes un peu avec qui yongo na yebisaki bango ba moziki nanga bokoto na ba compte Facebook mbena mno mona ba fi chroniquer sala comédienne tala okuta ba mabele bele et puis so moni ba mabele bo publier bango bon moni ba mitara bo publier ba banga mutu te ouvrez vos yeux boyoka bo fona matoyi boyoka na oloba na bino trop c'est trop comme bazoyoka te bosambwisa bango bino bolingi bana bango te comme bayolinga mbele bosambwisa bango eza buzoba baluka nde ya bango momonga na lingi nini na boyi gereza entre les filles comédiennes et le basi ya poto ngo na boyi na boyi gereza fille chroniqueuse na basi ya poto na boyi fille quinoise na basi ya poto longa na boyi yango wana ndenge mutu aza na rai mutu aza marié soko aza marié to aza célibataire ye kolika bosi na kini à l'aise et puis quand on commence à dire qu'on olingi Vanessa olingi Tendresse olingi Ritz olingi plasma non côté so chimbondation et puis boye ba fona misu na marié baba ke la rabino biloko awo moi so baka baba ke bino loko obosani mwasi na yo obosani mwasi na yo obosani papa ozo makolotel papa nati papa omona atie bongo mwasi na yo akomi na ye mobali na yo akomi zoba ya akomi sonzo et puis mibali poto ebele bana bobota boke na ko vérifier bosa examen ADN baba na binote ah bon baza bana bango te okomona azala mufi azala mobali na ye mais akosi mbala poto pa zo kanzela poto akoseli mwana wana et puis bola de la bien bamsu ba pesa tala mamsu to koloba te mais na kolobela bino pour ni ou alors vous cherchez quoi ngali na ngati boti ba musique na tranquille bino mibali so boza bo ke ba musique na ba saka bino nini so meke yo ozaka na besoin musique na nga osala nini mais proposer ye obi mbela poto mona ba mi bazala ma chérie ba sala ke lokote donc ba dépendre kana basi ba dépendre na basi puis ba nuire basi c'est pas gentil c'est pas gentil mais mutu moko karmi les mignons garçons na miluza bino basi ya poto nde balingaka basayela bango so sayela bango sengi bango ke pesanga ta mwa tour boya lingi na ete balingaka bo basama kam na ndenge akutanaki na oya guna ete ya choix na ete mais so akutanaki na choix na ye vraiment bako vanda bako se comprendre mais fa tuna ye ba moi sinon on peut s'en dire pourquoi tant souba ko mon solo tant souba mon akasa peni mukie tant souba ko asura mpe na kumoko il faut qui maé il faut boya mais ça boya li solo papa na maman ça nini bo vanda bo solo là yango ndeza raison te ma chérie si ko o ba ka chasse ni spécial ça et puis ma fille bébé dans kala so so masuba boye bien ah bon oui ba fille bébé dans kala so so la masuba moko na ebité moi que bazaka so masuba makasi ba fille belé so masuba wana o ka so masuba eza masuba te eza biloko ba tie mama ti ba pesa mama tia so masuba mbala ko so la parfum o ka eza ko envoûter et puis les hommes na ba 45 ans 50 ans 60 ans o ya poto ba musique na ba fo ba musique na ngai bango wana bazo ba photo mitakala na bango batindela ka ba jeune garçon ba comédien na ba artiste c'est pas normal c'est l'envoûtement ngablo ka bona kolinga yango te neti mama Jackie Nzongo ce que tu fais dis-moi aluki ngato sa makambo te ay amata kitana na pe na besoin faut tanga bilo nanga so faut tanga bilo nanga te je vais mettre na ko benga dans cette émission na ba site tout pour na ko laksa buzo ba yazo sala mama nani mama Jackie Nzongo ozolanda ngai makamna lobo anima kwa kala makambu o na loba na za intérêt ko c'était même filabo laksa makambu oyo filabo laksa zaki ana kinchasa tuma molele kana misu na ye na intérêt ko constater nga ngenda ko linga mobali na yete ozo comprendre ya ko luka o nga na zaki ko vivre na luka o sala ke ko sala après ça $500 c'est ça la tire le dans ça na ngone vanda na fianza la te
Il faut foutre nga biloko na ngai. Navandi une année 7 mois. Nakangi motema na zeli a kosingola na belaki leki na mwana na ngai. Pardon na belaki maladie ya cancer à libele. Mwana na ngai makambo trouble nga mutu na betaki mutu tonga mabe. Azoko sanga tie comme akanga téléphone numéro ne le kakate a bloqué WhatsApp na Facebook na kota raté. Elle pensait à ce que non comme dans la Congo, je n'aurais même pas la facilité à rejoindre des. Donc comme ça message OK, elle s'est trompée que Naza fille média et puis j'ai l'air de parler. Et puis nako ça mutulika mutela mama kamezana ezala nzela. Donc comme azo soke nanga bongo no kenende ngwana. A futela nga biloko na ngai pona yena ko asemaki tout. Na panza biloko na nga ndako. Et puis naza tiske ba photo ba vidéo na ya bande zo mikosa misapi na kata nzoto na bo mwasi na ba mbumana eza pembeni et puis azana nzoto mabe et libumpeza pété eza cordéon. A poussé ngai tena parce que je sais bien ana ba bokilo azape na bana. Oh toi bi maman Jacqueline Zongo azaka na France, il paraît alors avant na ville ba riche. Pas na ngas ba ki riche na benge lo tenga il faut afuta biloko nanga. Afuta biloko na mamna lo boyo. Vesa tu liza ebiango. Vesa tu liza ebiango. Anima kokala ebiango. Yemo ko ebiango apesa nga juste $500 à cause papa maman anima kokala apesa nga mbongo nyoso. Mais à bloquer na Facebook, WhatsApp, à moi na ressuscité. A changer même pas numéro. Na repère sa numéro na télévision. Batu oyo ba ko numéro ba mami, ça téléphone pas sa numéro ba benga ba senga na mbonga bilo nanga. Mami pesa nga. Ba benga ba apesa nga mbonga bilo ko ngai. Parce que ngani ba blague tenga na ngara buzo baté. Na traitana bato baza ba conseil parce que yenda ko nga problème. Na pas sa numéro na dadi s'il te plaît. Bon pour ça pour na ko numéro à maman oyo. Bana poto baba aider ngai. Parce que yende ko devoir yo combien biloko na ngai naza besoin mbongo nete ba somela nga biloko na nga ba pesanga pona ko tia na ko ndima ko na ta perdante parce que nous on a déjà perdante Jacqueline Nzongo maman 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 pourquoi tu t'es azalia voilà yé numéro nezali 33 66 87 47 477 non bandela 33 66 87 45 477 Maman Jacqueline Nzongo. Bobenga afuta biloko nanga. Afuta ngo naza sérieuse. Biloko nga na boya nga mukolo moko te na bika za na mobali na ndaku. Mobali na ekomene ka bongo. Ndoyi nanga muluba. Nazo komeza ke ba détail yo. Eza vraiment so makamona lobo e ke 2 ans. Donc il est 8 mois ou 9 mois comme ça. Pour nini boy. Escroquenga, à ça la bille de confiance. Ce qui est pour que ça refute un blanc en Haïti, $500 na Lambert de Paris, na zana watina que zona ngirengir. Na sayo wana, ezali na zana $500 wana. Ce qui était $500 wana osana makamususu, na rotseba biloko na télévision. Nga na coopérer na mutu na zako vanete ke po boy boy. Ai ko nga mobali nga zo boire que que mère. Hier ko sa buzo ba asa nga virunga. C'est pas normal. Pourquoi on se respecter? Yo se refuse ba maman ça m'a sonné. On a donné ba déjà fin du mois kalaté. Na tikela moi oyo. Ceux qui ka ba c'était na ko je m'en fous moi. Pas ba dozo pexanga ba tebe. Na so ba direct ba dozo pexanga na zela. Zela. Ba dozo ba zela mais azo réagir té. Aotinda ka ba tunga za besoin na yemoko. Aotinda nga ba tu pourquoi? Aotinda nga ba tu pourquoi yemoko nga za besoin na yemoko benga na téléphone. Na besoin ba intermédiaire té. Ceux qui moi mata a personne ba na ka bonde ko nga muluba abenga nga kasi. Na l'accent ba na benga pe vino l'accent bon musa mo sans ça na ba garçon ba tomike ba théâtre ay na la ba tomona mtu mabe eza ki to côté ça ba c'est l'envoûtement mais calme-toi le quoi ba tu ba olanda biso na minute ba yebi que déjà message au lancer déjà basu yango tendresse dibinga ça la calme et ole kanango to comme na biso on na souka yemso mam pardon maman ni makwakala yo zo pekisa ngai tendresse zela si jusqu'à quand ba maman be ba benga zela nako zela soute bobi kenga ba vérité ba ko se plaindre tana sur ba bêtise non je disais toujours la vérité il faut payer les chats par son nom to tanga biso nyoso na ba école humanitaire wa tozo éducation la vie to so ba professeur Impoleta mukolo moko te mettons na ko ba vérité wana ba to mona mabe lelo il fait que na éclaircir basi a poto ba bêtise ba connerie ba na ba zo sala ana ba fille qui noise surtout ba fille comédienne et ba fille chroniqueuse ba bêtise ba zo sala na bango awa est-ce que na sala mabe ba muziki na nga na sala mabe et puis nous pas information nous informer musique na comme menacé mi ba na bino ba marié
bango benga ba téléphone ba masquer ba numéro na bango pona ko intimider nga que tendresse attention keba soko continuer to salo mabe soko ya to salo boye oh bo sengelo te pona ya poto na l'aise et puis bien nga so muta poto ya ata moi si yenda ko longa ota nga place ngaza ko Jibet na ko Michael Jackson na ko la Weranson na ko la Fally Ipupa na ko kende te que relation nga poto nga na ke notale non dans ça pas Koffi Olomide ye fa longo ya ko tala nga place na zata na ndaka manzanza ata na ndaka babambu boye okoya ko tala nga wana po ba shi ba koma nango ba koma ba caméra cachée aye ba tendresse oyo ko tabla mukuse mupende ne na zo ba na ko humilier tendresse oko humilier nga na ndenge nini abengi sotana siyaka bona sapela na yo bona boyo oye boyo comme so peut-être nga za bête allez bon comment ça m'a ramené bino bon comment ça m'a rapport sexuel ba tiens nos caméras cachées le monde va publier exact nini qui sans esprit OK fille qui noise azana ngote qui sans esprit oh fille comédienne azana ngote qui sans esprit oh fille chroniqueuse azana ngote tande ozo publier bande na biso basi likola nini $100 $200 likola nini nzela poto bande ko na boy bisanga poto ngo za couleur nini o boy bisanga nani ba moziki nanga ba fongola misu soko lira mobali na yo le ba mobali na banda lelo aza sur na Facebook te aza pe na WhatsApp te za ni normal et puis fongola misu contre ba mino kuta ba comédien ebele ba ndaka ba bébé ba comédien ebele ba chroniqueuse ebele ba fikinoise ebele na kati bo ouvrez vos yeux bo tika ba na bino ba ya awa te ba za na WhatsApp te monte pe ndolo ba luka pe risque pe na ba foya batu mutu sata mobile na sala makamona te tombo olande émission na minto ba tendresse makambo ba c'est que ça c'est comme ça là on peut troubler bandi et solo il faut être prudent oui au moins la vie moi c'est na mobile mutaza na confiance mutu parce que mutaza ka mutu cœur de l'homme et toi ma bébélé Vanessa na biso ndo vante solo la boy ozo ka tsamto mto nga yebi angote o ka tsambo mto mabeto yebi te mais to vante sekara na yo kaka mibali ngo lingera moi c'est mais pourquoi ko bota libanda pourquoi lingera moi c'est ça ba délire na Congo pourquoi on va mende ko musique na malade akufa et puis les ndeko moko auto bala moi c'est nyoka maki nyoka na mkanda te lote moi ça c'est to bengisi kuna abwaki ngunda tant abwaki ngunda boy bomba za mke sans lisolo ba mona ngona na bazanzela abwaki ngunda moi c'est allez ba vona moi ça sala ka mbala sala raté moi c'est tomber malade moi ça kufi tant moi ça kufi famille à moi si ba commencer nga biloko biloko batinda batinda encore à pamba na $1000 parce que moko tumba la kangi to le baté où allons-nous pour ni bazo mona nga mabeto la vérité nazo ba ka vérité rien que la vérité li kamona motote eza mateya nga moto na nzambe maman prophétesse tendance à sirène na teyo o mona eza mala mulanda yango saela yango repesa nga raison yango bozo mona bandeko mwasi soko moni kaka o ba mobile na yo mwasi matinela photo mutala publier lukanga na Facebook na nga ezali tendresse dibinga soko to publier identifier nga nakole ka bongo te pona pesa ba frère na nga mbote na c'est émission bongo te so pesa ba frère na nga mbote merci maman Vanessa non plus le temps na o sa na nga émission sous les bambous merci na caméraman na suma ngena bi kombo na été comme ina ni mami Hermas merci Hermas merci na ndeko nanga wata artiste mnene ba mboko yo azazo ko assister nga ndeko nangai mona suka na biso la canon rite ndina numéro benga merci na plasma merci na Jerry Kobetox mutosa na en collaboration merci aussi na Yves Malou qui tsa makambo merci lisusu na vienanga adisha motomètre merci na Jerry Kobetox et puis na que na ba vrai na ba musique nanga merci na Sema Mayas Motema ya Jean-Si Mayas la femme légitime donc la femme légitime c'est Sema Mayas et puis grâce mbona Liège vrai chérie à Pembe quand tu lingela ka Badega ma copine Badega maman et balali Gina la patrona Motema ya Blaise Bourgeois Gina la patron na motema Blaise Bourgeois et puis na robana na vie na ngantro bo tenir nga rigueur te adisha moto maître zeba di beba de ba benga et ya parti Kobetox quand to lingela ka artiste fa artiste mwindu mbali moko boy yamba azoya dans boy yamba merci na ba yentu nga numéro na ngai ezali +243 89
96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Moziki nangai. Si on a lobby ezali ya solo, on a la réalité msongo bisanga benga na numéro na pesi plus 243 89 96 25 430. Tokoso naza pona koyamba bino naza maboko polele naza na kolobaka ka vérité ti mokolo télévision et kokoma radio et kokoma réchaud comme le tika kokoma réchaudé, je dirais toujours la vérité, rien que la vérité. Likamona moto c'est Tendresse la sirène. Tendresse la sirène, Tendresse Dibinga, c'était là. Tendresse Dibinga, tout comme na souke émission na biso. Merci na ba nyonso na ba fanatique na biso nyonso balanda biso de partout dans le monde. Merci à Rokar Miezi, le mignon garçon depuis Milouz. Merci à Jacques Bondia depuis l'Allemagne. Je te salue, un gros coucou à toi. Merci aussi à Papine de la Messo. Papine de la Messo, merci. Merci à Christelle Arose. Merci à Gabi Pando Mkouzatalo. Hôtel Accent nulle par ailleurs. Babi Jules Mwamba, Hôtel Accent Babi. Moi, bah, séjour, on a venu na kin, bon, bon, contacter Bisso pour la bose de Sika bien, et Sika ya Malili, Hôtel Accent, il y a Jules Mwamba, on n'a pas à côté d'Allemagne, c'est les du bois papa social, a dit Chimongombe, poto na poto, et là, on a simbi comme un diamant, on a maloba papi de la messe, a dit Chimongombe, poto na poto. Merci au Saint-Zolan, Zouziva, Toulon, Paka. Merci à vous. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Nazali frère en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Nazali sœur en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Papa yo pesa ki vision, pesa biso provision, tolingi tomonane na biso. Esika maele ya bato esukaki, yo ya ebandi salela biso ya bina.